001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Congo Kande le bel wata. Mais pour la sikoyo Baptiste tout Bangini. Moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Moboulou. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Batu mususu batalinga mengana talibangote po etalingate Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. C'est de où à où, c'est de là à là, ça bouge pas. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que ça Raph Ngindu. Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est tout ça na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Bonjour à tous et à toutes, très chers internautes, amis et fidèles assistants de cette belle émission Moulia Bataliadora, qui est pour moi, qui est pour vous, pour tout peuple de Dieu, pour l'édification du peuple de Dieu. Par la grâce de notre Dieu, cette émission intitulée Moulia Bataliadora est en langue portugaise qui se traduit en française. Une femme forte, une femme bataillante, une femme courageuse. Je suis là, votre humble servante, Inancia Mauricio da Silva, l'os et la chair du grand réalisateur Serge Lutumba, toujours à la recherche des informations pour venir transmettre à vous qui est très important pour nous. Et surtout les informations nécessaires pour l'édification du peuple des dieux. Je demande votre attention parce qu'aujourd'hui, c'est le 3e jour de la conférence qui est organisée ici à l'église CMD, Centre de Merveilles des Dieux, chez le pasteur Stani Chiovu. Un temps ensemble, tu peux partager sur le sujet où le bien Meli Lelo. Bonjour papa. Bonjour maman. Nako préféré papa Yemoko à se présenter. Et si batu po baye batu zo sola na nani. Merci vraiment pour la parole. Na benga mina kombo ya Jean Rufino Bernardo. Naza évangéliste ya ministère et naza leader ya église de chrétiens de église chrétienne de vrais adorateurs awana Angola. Merci papa namoni oza awa na conférence. Est-ce que ba serviteur mususu ba répondre pe na ba invitation oyo pesa maki pour la conférence oyo ou bien misusu ba concorder te na idée? Vraiment nazo komisa nzambe parce que nata otoza vraiment na mboka na biso vraiment ndenge déroulement activité oyo ezoleka eza facilité pour na ko atteindre ba serviteur de Dieu nyonso na mboka. Mais gloire à Jésus, depuis Tobandaki jusqu'à aujourd'hui, nazo mona que non, il y a un grand changement. Et tout le monde a maintenant que modification, il y a des serviteurs qui participer. Et je crois que la relation est temps et les autres serviteurs sont préoccupés de participer à l'activité. Et je crois avec Jésus, si tu as une fin de la conférence na Tongo le samedi, tu as la source ebele pour le coup ensemble. Bénéfice de la conférence oyo ezanini. Bénéfice de la conférence oyo bien aimé maman nabiso ezali poto atteindre objectif ya Nzambe. Eza poto atteindre objectif ya Nzambe na ministère na biso, poto édifier corps à Jésus, poto longwa na ba confusant, to longwa na batana na biso, précisément to longwa na batana na biso, to kota na moment favorable o eza ya Nzambe. Parce que na temps o ba mi pesa na ba distraction, baza ko mi pesa na makambe zangi na ngoti na me, tozo bosa na temps ya Nzambe, tozo wela mingi na batana na biso, o na batana na biso, ezo pesa biso récité. Voilà comme notre éminent serviteur de Dieu. C'est mon frère que j'aime beaucoup, le pasteur Stani. A tu expliquer bisongo lelo awa. Objectif na biso ezanini. Ezanini venemere. Alors soki to kolanda o lolenge na biso batu. Eza passe. Lolenge bataki biso lobi na poko pa ya papa na biso ndinga. Nzambe azana kacha tana nzambe azali banda tana ete biso le photo longwa na pensée na biso ke na pensée ya Nzambe. Yango ekosala esengo parce que nous tous on a besoin na Angola kombo Jésus ala élevé.
ti siko tozo mona lokola tozo te ya monde tozo te cela veut dire nous manque quelque chose mais o tozo landa lelo awa ezo senga penza chacun de nous basali ya Nzambe tozo conscience to mema makambo yo na expérience toza nango et to mema ngolo wa église na biso pour combo Jésus et komisa na mboka yangola. Mais Pai, qu'est-ce que vous manque pour atingi objectif wana? Qu'est-ce que vous manque pour vous ça seulement la volonté de Dieu? Qu'est-ce que vous manque pour marcher selon les Écritures? Où ils allaient guider na biso nyonso. Pourquoi l'église aujourd'hui, ils ont marché dans la voie de Nzambe? Ils ont à la passe. Pourquoi? Le problème est que non, l'église doit aussi confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il y a un problème, il y a division. Il n'y a pas la union exatée. Or, ce que l'église Angola est comme un esprit moko, comme la Bible d'autres alisabiso, tous à la macasse. Mais le problème est que tous à mutamtuna kwe ayebanika na mille o église neza. Église ayebanika na mille o église neza. Songa na yebiye parce que tokutanaka. Il y a les autres serviteurs na yebiete parce que na yebiske église neza na te panene na yebipete yepa yebinga te peut-être monika na modérer lelo. Alors les pommes tous en besoin si remarque que sali eza o ba tote ya biso aw to tchabo moko to tcha souci nanga combat nanga il y a des gens to évoluer quelque part nazali comme ennemi là parce que comme nga bando linga ko sangisa alors ba bazo mona ko na zo sansanga na ola kisanini eza onza maloba nanga na panza te mena sani na sangisa alors nazala motema na tilelo. Alors, c'est ça le problème de Zangon Angolais Angwana. Au y a un ministère à Mouninga, il fallait y a Osunga avec amour, mais y avec hypocrisie, dans c'est pas baby, ça lobby, au créer problème. Ah, c'est ça que non, quelque part, on a coupé ça, comme sous raison d'un ton coin, a préféré faire un coin parce qu'à Lukanza, mais parce que c'est les individuels. C'est ça le problème. Ils ont 5 à peine Bomoko. Comme le Congo est uni, voilà tout ce monde a passé la mine, Bazobima, Bazako évolue, Bagiz et Zokola. Quand on a uni, ne comment on a la moussala avec les saluts aux alango, toye, to sangi sango abiso toye, to tiki ba église nabiso, to tiki ba programme nabiso, toye ah ouais pas passer cette année. Pourquoi tous on comprendre que non, ils apprennent à sali abiso, pe pour la peuple autres Zolanda, to ma bango nzela lobiko. Alors vraiment pour nanga souci de base nangeza Angola, tous les pasteurs et Angola, tous à la bomoko, surtout à la bomoko, Jésus au tomo mboka oy. Bah on va se que l'église a réveillé, bah c'est que l'église a réveillé. Et pour prouver bino le long na komi komi sate mais naza mtu moko na collaborer mingi na institution à l'état. Tozo kango na masolo, il faut atteindre ba église. Il faut atteindre l'église ya ba congolais. Donc cela veut dire faire longa comme église ya ba congolais comme église en Zambie. Et comme église en Zambie, tozo yo kango maintenant, tozo kala tozo kota ba registre électoral parce que to préparer ba carte électorale na biso na portugais to lobaka. Alors mais maintenant, l'État doit atteindre une église. Ils ont un traitement que les cas qui, je crois bien, lobby, ce que lobby qu'on a une grande salle à Mounene, il y a une conférence, il y a Angola, il y a Belash, il y a Futungu. Et tous les gens qui ont une église, l'église n'est pas une catholique, il y a église, mais parmi les églises, il y a un réveil, il y a habité, il y a Sima Otoko, il y a Kimbango, il y a Tonda Maïkouna. Est-ce que Bisto Kendeki? Pourquoi? Pas excusez Ngaï vraiment. Ezali opinion n'angaïté ou bien désir n'angaïté dans la critique parce que la Bible dit que ne juge point enfin que vous ne soyez pas aussi jugés. Mais au yébi qu'ezali pas si peu mawa parce que l'église de réveil betaranato ke bangunde bazana nzambe ya solo. Mais sur tali réalité quotidienne na bango, vie na bango, ba viva quand même pas au bango balobaka na munoko. C'est dû à quoi? Est-ce que vous comprenez que le long de l'église de réveil, il y a beaucoup désinfiltrés au bazo kota pour faucher comme Jésus-Christ? Vous ne comprenez pas ça? Vraiment, na place na maman, nzambo to sambela sunga biso. Et tout ça maintenant que tout kimi ekoti za mazo sunga biso parce que il y a des séries ekoti na ba système za historia ba pool. Tokomo landela ba kamwana nyonstu vraiment tozaki mpepe moko mabeba ne couler en mboko ya ba prophète ba ko invadi ba église ba uta RDC et nos frères aussi. Mais gloire à Jésus, le lo kimi ekoti, kimi ezali transparence ezali mais bon moko wana soki vandi
l'église na biso eza sur le même été et kotombwama nzamba kosala makambo minene mama parce que tozana nzambe oto sambela ngana croire na Jésus ata tozana 2 personnes mais ceux qui to croire na Jésus tokoma 15 000 personnes alors par là que nous voulons notre église Angola et moudar et changer penser na biso ba pasteur et changer et tombe ma pensée na biso ba pasteur oyo ko changer nzambe tanga ko tabiso penser na to mangi pa bandimi peut-être ko cliquer pa bandimi musari ko tambola malamu te komba je ko komisama par de quel Jésus obino yo zali ko croire Jésus oyo balobi que zali provenance ya kombo moko en latin en langue latine les oyo zali démon Jésus nini oyo za ko croire Jésus oyo ba rabbin balobi que ou bien ba israélite excusez-moi ce n'est que la vérité parce que toujours prédiser la vérité ou balobi que ce n'est pas lui le Messie mais bino koto bozo croire yango est-ce que base na bino foi na bino ça vraiment basé na croyance ou bino bozo croire vraiment toujours croire à Jésus-Christ de Nazareth fils de Dieu parce que l'unique Jésus au baote sabiso na Bible ndenge nzamba salaki mokili na ye l'unique fils oyo lelo azalaki pendu sur la croix alataki ba souffrance na ngai alataki pe ya yo mama lelo pour ceux qui Jésus alataka souffrance na yo Jésus-Christ ata souffrance na yo te mais lelo toko sa na mission te toko yeba na yo te mais to yeba na yo pona komba Jésus to yeba no pona komba Jésus au sali peut-être bambule belé na Luanda mais na moni yo lelo na moni pona komba nani na komba Jésus-Christ de Nazareth le véritable fils de Dieu obiso toza ko adorer na Angola o toza ko élever na Angola ezaka yewana azanza mbazana bomo azama kasi pona biso foto telema pour kombo na yeto mama na kachamboka oyo mais pas ceux qui le besoin croire na Jésus oyebi que ceux qui kuta na musulman akoyebisa que bino ba chrétien o bozola ta komba Jésus boza dans le faux est-ce que ko défendre le ko oyo croire bon maman les problèmes eza comme eza guerre moko tokoba ko éviter ba débat wana ba raconte wana bango pona ko éviter ba ko tikaka ko ndimata mukolo moko te atokoti na profondeur la Bible aussi o meki ko explorer komba Jésus na ba façon nyonso bango ba ko tikala ko ndimango te alors babilo ko wana de ma part na lingango suste pona mono ndeme manga na distraction ne pas mané que no bango lokola bande ko na biso musulman ba monaka que no Jésus bandimaka yete gloire à Jésus bango bandimela mais di moins que pananga na ndimela nzambe oya bomo Jésus azako refléter image ya tata parce que c'est lui ozalaki abimaki un sacrifice ya monde entier mutu moko faut ndima mutu wana normalement faut ndima mutu wana mais pas isoko lobi Bible la Bible est komami na maboko ya bato oyo pe vraie écriture balobi kezali grec ou bien hébraïque bato basaki ba traduction pe comment la maboko na biso les autres ce sont des théologiens ce sont le magicien peut-être ba komi pe ba kotisi makamuna bango moko ndingini yozotanga Bible est-ce que ce que na mutu le quoi musulman et mais qu'est-ce que la Bible toi tu crois muta komi Bible c'est un magicien Bible ni obino bozo croire muta traduit Bible ezali communauté ya ba fulano est-ce que okokoza na argument pour se défendre bon maman toko se défendre parce que nzamba zaka nzambe toko se défendre nzambe na ko se défendre na makasi na ngai te nzambe akopesa ngai capacité na se défendre kombo na ye pour kombo na ye tchola mate le pomane ezali que non Bible eko bunga lelo bako yibanga ngona taxi mais molimo mosando zakati nanga ba oyibango te les ça les problèmes eza ngwana moi rifin nazo croire na nzambe Bible tozo tanga na yebi baza ko imprimer ngo na imprimerie mutasala ba ajouter ba papier ba sali ba cérémonie belé ba sali Bible tozo ba écriture wana ba zui kaka oye bizalaki na rouleau o Jésus atanga o Jésus makambo Jésus abongisa ba traduire ba meki ko traduire biso yango na langue moko facile o biso stokoki ko na facile ko tanga mais Bible lobi que non makomi ebomaka la lettre tue mais l'esprit qui vivifie to fana kana molimo nzambe mama na tangi Bible mais esprit nzambe kozo ezo ko révélenga makambo eza na profondeur akati ba écriture wana et bimisalaka image ya gloire nzambe
Et misalanga image ya muto akomaki yango te. Et misalanga image ya muto asalaki Bible te. Et misalanga image ya Jésus. Parce que l'esprit en Nzambe za katinanga eza ko faire révéler nga makambo ekomami na kati ya mukanda wana mama. Boko botolanga Bible menga na otanga tukoma Jésus na mnoko nanga. Boko na mona na ba Facebook bazo tumba ba Bible. Bazo la mangolo ko la fufu na banzungu tozomona ba aventure zo salema. Mais ce n'est pas que non ce qui va sali bon que non Jésus otanga maté na Bible na biso ba chrétien. To na mitema na biso ba chrétien to banzo ta biso akomisa maté ako continuer ko kumisa mama. Atako bozu Bible. Bozo na bino Bible. Mais azaka cha motema langa. Pobogo bimisete katinanga. Mutako kanga azate. Kaka yemo mutabi sekele wana. Pasteur, édification nini ko pesa na peuple de Dieu. Tant oyo tozali ko passer, ozali tant oyo. Tout ce que Jésus-Christ a prédit quand il était dans la chair humaine ici, ezali koko kisama. Il a dit que attention au dernier temps ba faux prophètes ba kozala. Ba misus koso ba ko se proclamer que ils sont de Messie. Et puis si c'est possible, ba élu a tepe ba ko pe ko bunga nzela. Édification nini, exhortation nini otoko ko vendre lango parce que peuple de Dieu balanda ba vanwanate quelle que soit la famine, quelle que soit nzala, persécution, to simba kaka oyo elaka ki to kota vie éternelle. Fortifier peuple de Dieu bayoka. Loka liboso ezali ezaka sali. Ezaka sali. Pour ceux qui m'tabiki ma campagne se biki na. Et là on a conseillé peuple en Nzambe poto tato la bolingo en Nzambe lobi na bavi na biso sali to bongo la mitema to croire comme sauver pe notre Seigneur yango eza fin a tous na ba millions mais soko ozana sali ozangi mbongo sali omemela yo mbongo ozangi libala sali mtememelo libala ozangi voyage sali mtepeso voyage yo zo sala awa eza pona yo te mama eza pona sali ozana ngo combien de sacrifices yo zo sala pona émission yo kende muto apeso mbongo azate mais mokonzi na yo o apesa yo sali ayebi nini ako pouvoir pona musala o lobi eyebana enaza ko asire yo musala oyo en Angola ekoyebana okokota na bandako na ba grande église ya mboka oyo portugais un jour okoloba okosala émission na portugais na mboka oyo croire malobana parce que sali za kati na yo sali efungoli ba porte ya mine na mboka oyo. Merci Papa Nzamba za lokumu soki tozwi lipamboli to rétroceper lipamboli. Merci pour l'opportunité au Pesibiso. Au prochain numéro, ce qui nous va permettre de nous toujours na ba fidèle assistant il y a émission au Moulé Bataliadora lobeza ya bisote lobeza ya Nzambe. Ce qui a permettre lobito au monana lobali loba malamu pour na émission au Moulé Bataliadora. Vraiment pour nangai na ministère mbala liboso na lega na émission. Na opesa Nzambe merci. Bato baze belé awa pourquoi baponinga ba serviteur baze belé awa kakanga pona ni ça pambula bino naza nanga spécialité mais nazaka un simple mwana Nzambe walinga Nzambe mingi alors na osenga pe mission oyo suka wate ekende liboso eza les missions moko ko soutenir plus ba ministère na kachamboka oyo bokene na mupepete But ata bozangi transport boya na bino mama Nzamba yebi parce que eza initiative monga mala parce que na mboka oyo ezate alors vraiment na minga olobate ndenge na pesa ikomo na ngane bandeli naza na kacha musala Nzambe naza soutien na kuka na tanki ya kuka mukonzamba ko permettre toko vanda toko solo na bina tête à reposer parce que l'initiative oyo eza ba initiative mo pe ezala kati nanga ezala kati nangai alors un jour bo découvrir nga parce que na pe mutu ya makambo yope alors eza malamu un jour tokozwata tokosolola mais tozala kati ya musala moko munene donc tozobenga il y a beaucoup les adorateurs baza kolemba nzama pesinga mukumba na récupérer ba adorateurs baza kolemba o bazoka na banzela ba église bazoka na banzela ba pasteur bazo souffrir na ba problème ebele bazo mona ba église on tozo ke tozo zwa solution te nga pe naza moko ya ba rescatado ya Nzambe o bazoka na ministère na nzela bon Nzambe na vana nanga Nzamba lo banangai ozo telema na opeso mission ya ba vrai adorateur ebele bazali banda yango naza ko rappeler muto akolanda émission partout azali il y a une mission Nzamba pesa en Angola na kombo ya église chrétienne des vrais adorateurs eza awa na Angola
et bani nangola et kamami nanga moko l'évangéliste Jean Rufino Bernardo nde toza situé na kuka toza na ba programme ya prière au tozo lancer même na téléphone soko bengi biso ko prier pour na yo ya on a ko profiter ko tika numéro na bisa téléphone 923 52 22 99 923 52 22 99 soko za na libanda ozana posa libondeli na biso ya ba église ya ba vrai ba adorateur. En tout cas, bien aimé, au Betika 00244, au composé numéro 1, au cause directement Ngamoko en personne, P. Nzambe Akobo Sanate, Nakosolo Makamaminen. Tozo croit na Jésus, Makambe Bando Simbate, Yaka, tout le monde dans Elongo, Nzambe Nabiso, Akoku Misama. Mais pour notre programme Nabiso, il y a prière, Toza na comme le vendredi, de 16h. De 17h pardon à 18h30 tous un programme il y a intercession et dimanche tous un programme nabiso il y a intercession sous ya tous un comme série ya ba prière kaka ba adorateur tous un uniquement pour na ko adorer Nzambe vision ba pesi biso ngwana et puis to ko enseigner sur l'adoration donc ça biso clé ya ko fungola pe ya ko kanga et amemi biso na dimanche moko o ya longa memena biso mais tous na to sala selon biso mais to sala selon Nzambe Nzamba pambole mission na biso oyo vraiment boza penza le bienvenu nangambo ya église chrétien ya ba vrai adorateur ozela bino penza bomonana to meka kokoba po to sunga pe musala ona mabondeli po ekende liboso. Merci Nzamba apambola biso. Merci beaucoup. Nous l'obara toujours loko ezala relengi et roumé la raté. Peuple de Dieu. La chose la plus importante, l'évangéliste a loba c'est le salut. Obi sala nga pasi tant nazomona chrétien azokura ko défendre été oyo yazali. Mes frères et sœurs, nous avons fait un bon choix. Nous avons fait un bon choix dans nos vies, choisir l'élection Jésus-Christ à Kambabiso. Il n'y a aucun président dans ce monde, aucun roi, aussi ça va passer Nabiso. Même financièrement, il n'y a personne. Parce que les lots sur les sosos, ma soeur l'obitant au monde ambition et l'équipe ambition sur na chair. Na natalo ozana posoliango lelo solati super lobi moni bubu ou l'équipe super na cher ozana posanango ba posana biso bato les humains et s'il a raté chrétien faut oyeba ko se défendre oyundimeli. Nous avons cru à un Dieu qui est vivant. Il n'y a personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Où il y a Koufa, le troisième jour ressuscité d'entre le mort. Pe azongi namboka papa. Ce n'est que Jésus-Christ. Nous avons fait un bon choix. Pas si à nini. Ce qui est ma guide nabiso. Autant à la Bible, presque bango nyonso badala qui persécuté pour le nom de Jésus-Christ. Ce qui les lois qui souffrance pour le nom à Jésus-Christ. Mais c'est bien. Le nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Parce que mokili oyo ndenge to bota makape tozana mokili akokufa. Ma soeur, mon frère, je te rassure que mokili oyo pe ezalaki na jour o nzamba kelaki yango ezape na mokolo nango o ekosuka. Nous avons fait un bon choix. Nzambe na biso apambola yo. Mulia bataliadora na zawana. Nazana posa ba soutien na bino. Posa ba message na bino. L'union fait la force. Biso nyo surtout ensemble. Torokende liboso. Nous allons remercier l'équipe technique. Ce qui nous a fait makasi abaksara toujours Magiele na mapamboli pa yemoko les grands réalisateurs Serge Lutumba. Serge Lutumba nzamba pambola yo. Nous allons komona ba partenaire officiel de l'émission Oyo Mulia Bataliadora. Maman Bibi Tansona Niyangi, la maman de la petite Evelyne et Noëlla, nzamba pambola o maman vraiment. Sokolo na mosala nzambe orozwali futi. Nazo remercier aussi le parrain Dodo Diavanga en Paris, nzamba pambola yo. Papa Pierre Diavanga, nzambe na biso pambola yo. Nazako encourager encore ba collaborateur na biso au bazana Irlande, le couple Vicky Ozana et Mado Bikembo, Bosimba na loboko torokene liboso. Toko koma ici quand même pas au biso motozo kanisa kokoma parce que Dieu quand il a dit à Salomon na repesa oyo senga kité. Notre Dieu est capable de tout, rien n'est impossible à Dieu. Au prochain numéro so kinzamba ko permettre. Ciao. Basalinga na nzela papa Fonso na bandaka traitement awa cycle tumisanga makasi na lundi traitement presque un mois 498 na jui traitement na mili bakisi ya kotungola na mili na bimati na Congo pona maladie na dépasser bambongo après na komisu na suka na yeko salisa examen na quel soupa docteur yango yeko bima ça et
elongwe combien yango soki oza na maladi wana telema yaka pa ya papa Fonsi solution ezali trombose diabete agora tô bom já está bom mesmo as costas as pernas a tremer agora já está bom falar não estava aguentando de falar tô falando um bocado Deus trombose diabete prostate kabinda kunene moto akobota te même nzela ya lole kopesa mela ete po eza mibeko ya nzambe mwasi nyonso ifo abota ye ekomba kozala te ata sata na bota yebi yango ke nabikisaka bato na nkombo na yesu kristu yaka kaka libala na oyo eza restauré ekomba azali te na centre oyo balimelo wana eza ya solo elekaka eza ya solo benga kaka benga de 24 à 24 heures pour répondre. Nabutu, pour ta internet, comment la biso, tu répondre pour la santé.